Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Bozali ebele ya kolanda Kanimbe News ya lelo oyo ngai nazali na sengo ya kopresente bino yango mpona bato nyonso tu mokolo malamu na bayo nyonso bazwi libaku ya kolanda édition ya lelo. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants, Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Pour parler entre République démocratique du Congo na Rwanda oyo azali ko soutenir ba rebelle ya M23 pour na kosema insécurité na Est République démocratique du Congo, mini sommet efungama kibongo lelo kuna na Rwanda. Conflit ya RDC na Rwanda ezali ko continuer makasi ba négociation pe esi ebandaki ndenge kaka Kanimbe a informaki bino. Ko banda kaka République démocratique du Congo ebandaki kotake ba rebelle o ya M23, communauté internationale ebandaki kotinda batu awa pona koyebisa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aboma moto bakende kaka na ba négociation. Asi ya motuya ezali ete population esengeli yeba ebandi lelo déjà na Angola mini sommet moko oyo esangisi président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na président ya Rwanda Paul Kagame pona ko continuer pour parler oyo ezali na tina ya conflit ya RDC na Rwanda. Na sima na yango esengeli toyeba pour parler ya Nairobi pe eza kolanda. Réunion et salamaki na hôtel du gouvernement entre comité multisectoriel na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour na kosala évaluation ya 6e vague ya COVID-19. Covid, pour le moment, n'est plus un problème de santé publique, n'est-ce pas, dans notre pays. Malgré l'annonce oyo docteur Mouyembe a salaki concernant COVID-19, abelelaki alobi ke COVID-19 na RDC toyi kolobaki esili. Kasi esengeli toyeba ete réunion moko esalamaki entre premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde na comité multisectoriel ya riposte contre COVID-19 basalaki mama na réunion pona kosolola tope kosala évaluation ya augmentation ya baka ya COVID-19. Kasi esengeli toyeba ministre ya santé na kobima na bango asali point alobi ete ba remarqué 4 dernières semaines oyo augmentation ezali makasi ya COVID-19 oyo ezali kosala ete population bazali kobela ba remarqué yango 4 dernières semaines oyo uti koleka yango bayaki pona kosolola yango ba kosala rapport et pas le chef de l'état yende a kozwa décision soki population esengeli esala nini kasi assurer population alobi ete population ebanga na yango te kasi bakende kaka ko se faire vacciner
pour se protéger contre maladie oyo ya COVID-19. Ministre asengi na population bazongela respect ya ba geste barrière pe bakende ko se faire vacciner pour ko protéger contre 6e vague oyo ya COVID-19 oyo euti kobanda. Dossier oyo ya kokotisa formation militaire na année académique oyo ezali koya ezali ko préoccuper batu nyonso tu ba congolais na ba o bazali na étranger boyoka diaspora oyo ndenge azali ko expliquer. Formation militaire ndenge bandeko ya EPS, c'est-à-dire enseignement supérieur pe universitaire bazali ko projeter yango ezala obligatoire na bana nyonso bani kokota na université et préoccupé bato ebele pambate bato bamituni na centre de formation nini to bakoyekola esika nini pote parents andima kopesa mwana na ye akende musala ya kisoda et pourtant na bamikili ya poto basoda bazali na vie moko kitoko, c'est-à-dire salaire ezali problème te kolia komela kutu koloba te bango basalaka musala sans koluka corruption to sans koluka kanyaka. Mais awa na Kinshasa musala ya kisoda nano ebandi kopesa posa te, nano ebandi ko inspiré te, ndenge nini boko rendre yango obligatoire. Est-ce que bato wana ba raisonner to balobi kaka na euphorie na cadre ya Mwanza oyo esalemaka na mikili ya poto? Monsieur Augustin Aimba oyo azali éducateur social pe membre ya ASBEL, les amis de Dr Jérôme Sokolo, a petit expérience naye il y a plus de 30 ans dans le social oyo asali na Suisse pe akendaki kokutanela biso na bana o bazali ba origine congolaise kasi basalaka mosala ya kisoda kuna na poto kuna na Suisse bolanda bango bana mboka to na Andreta Suisse bien omoni awa ba jeune bakendeke armée mais ezaka na armée côté social pe ezalaka okozwaka étudiant teke akende armée mais botia base social puis sérieux ezala eza teke mbongo wana mokozi mwa kimi nango non eza penza ke tosunga faci béton alinga azongisa Congo zo telema armée zonga côté social tant beaucoup zo bana na bengile ki na mwana nga moko Augustin azwa kombo na na monga fulabi ongo kenda armée abi l'état zo embauché mais kuna suna ke na guerre ba betinga sesa na lokolo na okoma ndeba na mona ba ona ngaba zo senga mbonga tiki ngai yango bozala côté social bo assurer ba militaire qui soit assuré au cas où retraite za ndenge nini social. Congo a tous les moyens, les coltans, les cuivres, la nature, les terres arables pour Mboka et éléments armés. Parce que vous n'avez pas gêné. Ceux qui guerre coach bango parce qu'il va s'arranger armé. Mais parce que ça cuisinier, moi na biso matadi, ope moi na biso ba Congo. Hein, ba petit na biso ba Suisse. Yango na ngala lexana KNB Kinshasa, l'émission Pona. Vous avez une idée, armée ça qui toko, mais militaire il faut appeler social na yaza l'assurer pour motiver na musala na ye. Na mokili ebongaka koyoka façon pe batu mususu ya diaspora bazali kolinga kosunga RDC po ekende liboso ezali penza malamu. Augustin Aimba oyo azali éducateur social pe membre ya ONG les amis de Dr Sokolo azali vraiment kosala mosala ya solo pour la mobilisation ya ba jeune pe prise de conscience ya ba congolais bisika nyonso bazali baye bakosunga mboka baye bakotia maboko pour développement ya RDC ezali likambo ya mutu moko te ezali likambo ya batu nyonso boende ezalaka papa Augustin Aimba awa na République démocratique du Congo bana mboka babeteli yo maboko. Beltesco azali koteka bakaye ya ona stilo simba pona kelasi ya bana biso avec impact na idéologie. Mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kalate awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo simba pe
bakaye cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa bakaye ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti responsable, maman responsable, bande kono so basunga bana po bazunga classe. Beltesco comme mesano, amedi no bakaye kitoko babengi bakaye ya uya Beltesco o ezali bakaye réussite. Bakaye oyo mwana so akomela ngo akoshwete po ezali bakaye ya réussite. Bakaye oyo couverture ezali makasi, ba papier ezali pembe, ligne de page ezali kitoko et puis surtout beteni ezali sur kitoko makasi. Oya magasin na biso ya Beltesco ezana zone na monene, ko soma ba stock no so bolingi, okena ba point de vente nyonso ya l'intérêt à payer dans la succursale, pourquoi pas la Kinshasa dans le distributeur, bosso bakaye qui toko ezali bakaye ya uya Beltesco. Et surtout stylo na biso ezali stylo Simba ezopoa ezokoma bana balingi yango mingi. Bongo ekomi ya botangi yonto lingi kosala ba don à l'école, ya kosala ba réservation na service commercial, en tout cas ba kosala les livraisons à domicile. Tous à l'école avec les cahiers ya de la société Beltesco et stylo. Ko bossana te balobi tangu ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Pona kotonga ndako la modèle oyo lingi avec assurance tala batoi ko pesa musala po basalela musala malamu bango ye. Tata mama mwana olukaka otonga ndako na Kinshasa tope na République démocratique du Congo tala occasion et pesa melio yango oyo Aigle construction eye pona kosalisa na ba travaux na yo nyonso ya kotonga ndaku pote na mwambongo moke oyo za nango okota na ndaku ofanda lokola ndaku oyo bozali komona 7500 ya pamba 2 chambres salon avec un partenaire idéologie okoti ofandi na bana e Aigle construction oyo ekumbami na ingénieur en construction IBTP Amos Dibarika bameli mbongo tro yebela surtout bandeko za na diaspora otindaka mbongo na famille baliaka yo tala esika ya kotinda mbongo yango yo epai ya ingénieur Amos asaleli yo musala mutu akoyiba kayasa azali te mutu akoyiba sima azali te nyonso ye moko akozwa en charge ebandeli tina suka ingénieur Amos Dibarika ye moko azali koexpliquer aw. En tout cas, dans Aigle Construction, nous avons un service EBD. Nous avons un génie civil, où ils ont englobé bâtiment, nous avons un assainissement, marché assainissement, c'est-à-dire terrassier, curage, tout ça là-bas. Puis nous avons une topographie. Outre topographie, nous avons une équipe d'architectes qui est disponible à chaque moment. Nous avons un poste à plan à Bengibiso. L'architecte est mieux placé. Après, s'il y a besoin d'aller, comme ça, à partir du bureau nabiso, tu traiter, tu travailler en haut. Ce qui a ces peli, qui est biso peut te saler les moussala, à partir du plan nabiso, tu peux saler la EP de vie, ce qui a apprécié de vie nabiso et tu bandis ma solo n'ingé zala. Ceux qui ont dit qu'on soit service, oyo benga plus 243 89 74 72 812. Tope ok na bureau na bango ya Aigle Construction et Zomi na boulevard Lumumba pembeni ya Apocalypse 22 na machine à sans fil. Et si kanini bakozwela yo solution po na ndako na yo umela mbula na mbula esilaka te bakosala expertise pe basiliseli yo musala nyonso kitoko osepeli mbala moko tala mutu akoki kosalisa yo ozalaka na tante opesi ye mbongo obosani ozeli jour musala ekosila oyo okoti na ndako ofandi oyo elonga te elonga. Bakinois va réagir pour na ministre mais oyo ezali kosala makuna na Rwanda basengi na chef de l'État a continuer kaka na décision oyo azwaki ya kotake ba rebelle oyo M23. Ministre mais oyo ebandi kuna na Rwanda na Angola
population ya République démocratique du Congo ba boyi ba négociation ba yebisi chef de l'état kutu a participé te aboyi ba négociation contre Rwanda topena ba rebelle na ye oya M23 ba tu mususu ba beleli ba lobi ete ata kutu ayoki makambo yango asala yango te po aza lokola papa bazo yiba biloko landa kuna ye ba voisin bakangi kasi bazo yebisa yo yaka ko négocier na ba rebelle yoka population ya Kinshasa ndenge ba beleli da micro ya KNB. L'occasion continue à Bitumba, tout le Bitumba, à Bango qui non, Batumio surtout, tous les Congolais derrière rien. À Kendeta, nous avons Mutumo pété. Il y a pas de négociation avec les volets, Rwandais, là, Batumoussa, occupé Mbogo Nabiso illégalement. À Kendeta, à Finangaza Bon. Ba négocier na Rwandais. Et puis que guerre est banale depuis 1997, c'est la guerre ici la gâté. Ceux qui bloquaient la négociation et s'imiter, Batu Basaka recours na ba armes. Le cas depuis 1997 il est là. Toujours que négociation simba, il faut tout le cas de recours na armes, tout quelqu'un na armes il n'y a pas de négociation de bouche à l'oreille, non, tout quelqu'un na armes. Dans les seuls c'était quand quelqu'un na armes, quand ici pour la bon. Situation est là, population non sont déterminée, tous déterminés que tous s'affronter na ba Rwandais, tout bon na bango après de togoye bandengani togosal. Pour asali a dépasser bambongo ebele o babando finga ye a dépasser bambongo ezo kende. Mais il faut avoir des décisions tout bundana na ba Rwandais wana. Ya ngonde problème zawana. Mais malgré que Togo zonga simate, il faut que ba soda ba recruter ba soda ebele. To kendo bunda bango Rwandais zamuke. Nini ba rebelle ba zamuke. Na bitumbo tozo bunda ngo. Porte makamnyo so ba koyela biso toza kaka prêt pour na ko bunda na bango. La négociation oyo ezwa bata ebele solution epesa mate tangu kaka République démocratique du Congo ebandi attaque nde ba négociation oyo nde tomoni communauté internationale babandi kotinda batu awa yango lelo yo ememi biso na ba sommet. Asi chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo garant de la nation Papa yonde oyebi décision nini il faut ozwa na makambo oyo pona ko protéger population na yo ya Nord Kivu oyo bazali kufa mikolo nyonso tu. Kinshasa eleki partout. Comportement ya ba garçon oyo balingaka kaka ata ye na re ya kuti de moto moko ezali vide kasi moko ememi mwana mwasi ye alingaka komata kaka esika oyo mwana mwasi azali intéressant ki KNB makasi yango lelo to saleli bino elema oyo. Likambu oyo etali ba comportement ya ba jeune garçon ya lelo awa na ville ya Kinshasa toyebi te toloba nini tozaline na commune ya Barumbu magazine ya KNB ekitaki sur le terrain pona koyeba pona nini ba jeune garçon ya lelo balingaka kaka komata na sima ya bana basi toyeba kate balandaka intérêt nini tope bayokaka nini na sima ya bana basi surtout bana mibali misusu bakoma kolekisa na bango ba moto na bare bazozela kaka moto oyo mwana ya mwasi avandi po yavana na sima po moto wana tango ekokosala ba circus ya yoka bien na sima boyoka population ndenge balobi. Cela veut dire pour ne pas aller loin eza mabe kolandaka moto oyo mwasi azali soki mobali azali na moto landa ko tuyonde ko mobali esika mobali azali mbana mususu ko konde ko mata moto esika mwasi ya moto azali ko tutana na ena nzoto te mais okesi koyo obeta na ezoto wana nzoto akobeta na wana esalaka makambo mabe mabini ne ko ngwa batira ema ekozala wana akobenda bobandi kobeta na banzoto na bino wana nzoto ani ezalaka pe na courant ezaka na courant parce que komona soko obeti pa ekobenda yo mwana mobali mama akwatire yo bien po yango ezala lokola poisson électrique bon soki yango bouger wana omona na nzoto ya mobali wana mobali atelemi makasi wana ekoya kotinda kaka kisika ya mabe okende okota na libulu ya mama wana meza mabe ngai selon ngai na préféra makambo ya ndenge wana ke yonde ko mobali okota na mbeba ndenge wana eza mabe tolanda kasika wana te biso ba raisonnement mabe batika ba penser ya mabe wana po eza transport boso mutamati na taxi bakanga mesika moko est-ce que ezaka mabe ezalaka na moto eza transport mutu aye na moto amati soki mobali abule mabe mais moi singa matin mutu liboso abule nango mabe te donc eza nango elo te eza nango elo mwa gravité wana mutu a raisonner mabe eza nango mabe te na comportement d'après ngai na mona yango eza bizarre dans le sens que yo moni ke côté moninga mobali azali
d'après netingai na ko matiska na moni keno mondinga mobali azali ce qui yolandi place c'est que moi si azali ko la moto pour mata cela veut dire intérêt moko boye ezali yolandi bon ayebite ba mususu soki alanda que peut-être azali libre pour yepe azana pour ça moi si o ba solo là je ne sais pas bon ba mususu peut-être ko zara keno na mataka ko ta moi si bon na yebite so protection moko ezala ka d'après bango moyen ya ko condamner ezate parce que moi si oya ko kene ko matesika ya zala za moto mobali po ya za koto azaka moto moto yeba te station selo ya moto ninga ya kene kena landa ka côté ya moi si bon soki okeyina tina étation moko boya moi ba dérangement wana nde dako na ko conseiller kiza mabe parce que okokuta na pe na moi si wana peut-être aza ya moto moi c'est azwa mobile te ka na ndako partout azo kende même na arrêt na wenze partout même na ville ko kuta na mobile pe ya balier mais eza mabete eza mabete kilelo yo surtout bana basi bakomi olata mabe omona mwasi akolata jeep ya mkuse ya tiré déjà mobile ya tiré déjà mobile pour alanda ye c'est que toujours senga na l'état congolais akotia loi ou bien a changer comportement ya bana basi pourquoi yo lingo mataka moto yo mona mwasi azali eza comportement moko bizarre eza mabe et pourtant yo ozo linga kako mate sika mona mwasi azali donc aux ande na transport ozo kende ndako mais yo lingi ko mataka ka moto yo mona mwasi azali omonte ke za normalité o matina profil moko boye peut-être Rolanda soki nini na bipete eza comportement moko eza mabe parce que moto na tozo mata basi ya bato bana pe ya bato moto super a obligé pe ba intero wana te mais na luyenge wana komona mwana mobali so amonika mwana mwasi azala moto il va sauter mbango alandaka mwana mwasi wana po aza nsima na ye donc eza normalité eza mabe makasi elateli mpe ya bilamba mosusu bata basi bazolata mobali akoprofite kaka azalaka nsima na ye mpo azalaka nsima na ye donc conseil wana mpona kopesa bango ezali mpe mpasi makasi toyebi te na ntango tozomata transport ya bisi ezalaka bongo te omata kaka okende mais na moto omonaka mobali otaka esika mwana mwasi azali fo amata nayebi te soki bakanisaka nini na mitema na bango soki mpe esprit mabe soki mpe ndenge nini soki bozolobaka ekilelo mais eza mabe makasi po anga ninakuma moto boye soki nazwi momi soki mobali asengaka amata omata mpona eza kitoko po azwa mota mwasi eza mabe te eza kitoko ndeni mosusu boye omona boye na pale ana bolo te abote mpe momi azwi po azwa mwa moto momi aya maki gio mosusu mpe zambe na ngina kika mwana mobali kola mwasi ke elo maki moto kwa mata ifa mata soki koza nini il faut bata pe bodingo moto mona pe boye badingaka na moto pe bona boye kiombo pour le comportement ya bagarso ba pour la kino ba mata moto place basi ba basi baza boto ebite ba msu ba rola na ona profit musu pe bo mo la ba nzela ngana to ebite to molika mutu baleki to ko makosa pe mwasi na ye bo pour la ngai na comportement wana na batu o baso kumbila ona ninga mabe pour la conseil mo na pesa bango batika bona ba rêver vie lobite kino la vie il faut mata moto mola mwasi ba mona yo boye wa kitoko apembe boye po ba jina lelo to ko bongo lingano mo mwasi te opanze de asango la veni ko lingara e pour la ngala opesa conseil ki batika so matina nenga bien là ça va mais na nenga profit wala mo batika ça bien te tokoloba kaka boye na ba jeune garçon boye bake moto ezali moyen de transport moto basalango te po na bana basi po bino bo mataka na sima ya bana basi moto ezosunga population po ekomisa bango bisika oyo bango bazokende ba comportement ya boye ya komataka na sima ya bana basi ezali mabe makasi Kinshasa et l'équipe partout oui Jamais erata awana kanibe TikTok et alelo to proposer les bino oyo. Kozana masali kukuma bien. Surtout na piaka décembre ozoya. Anga senga ka mbongo l'accès légal. Mais chérie, tu avais bébé, tu m'avais promis de. Mais tu sais que moi les fêtes de Tio, tu sais que pas. On porte plainte.
Merci pour la fidélité na bino bopona kaini be pour ko informer bino bo s'abonner massivement na ba plateforme na biso na YouTube obeti kaini be news bokomona ba information na bino nyonso to kuna na kati yo muto ozwita ya kota la télévision te. Ngai nazalek ne sengo ya ko présenter bino édition ya lelo soki bo sepela ki na yango bo pesa merci na Jimmy Mukendi le coach oyo azali ko sala ite to komela bino na bandako. Tokutani mokolo ezali koya. Magazino Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no